Merci Bandeko Balandinyo Soya magazine to komi wapi sentiment na zanango tango basala kalikambo pi bazo bengisa yo to mona ki président de la République alobaki kenon année ya action lelo pe mwasi na ye Maman Denise otozo mona kenon action ça dit Denise Tshilombo première dame de la République to uti na munga fula mais eloko esalinga pas c'est nini balobi depuis Mama Sese Akenda mais ya komona keno Mobutu asala eloko te c'est-à-dire ndoki ya congolais zaka ndeko na ye congolais mais kokota na kati ya concession wana babi depuis Mama Sese Akenda mbala liboso to sentir première dame de la République azongia ndenani Mama Denise yango toza ko remercier toujours pe équipe oyo za ko accompagner vision ya première dame ADT, Action, Denise Tshilombo. Il n'y a pas ces années. Les lots na ba pays nyonso ba espace ezalaka ba orphelin, ba espace ya ba veuve ezali, ba espace net ya handicapé ezali. Tala lupango wana depuis 1990 nde ba inaugura concession wana. Lelo 2020 ba teki yango, banani ba fandi ba congolais, banani ba autorité, cité wana ba moni asika. Batikela bango nzela lokola boulevard tango tolongwe munga fula toye wapi toye précisément na Wileri na sima ya RTNC2 na sima ya Fatima nde place o toyebi centre munene pe lisusu ya baveugle tozo remercier tozo mona première dame na sima mutu po bayebaka mutu na sima mutu Maman Elodie na équipe nae tozo remercier pe honorable Eliezer Eli Alukunga oyo pe aza mwana musala ya peuple qui député zelo côté ba consigner ba électeur yango aza ko accompagner toujours équipe ya ADT yango na kosenga na Amos Lubaki Trésor Zozolo a filmé to a filmé te Vous ne pouvez pas l'attendre, vous l'attendrez pour ça. Nous, on fait la cérémonie ici. Moi, je suis surpris, Maman, oui. Lelo do dame na binoa. Ai bisinga ke bolia na batuti. Siko bande go mususu ngo bazabi biso to. Ah, nde fufu bati. Ko ino ni aka ko lobisa ba. Kaka yo, lelo na moni yo pene. Moi aussi tena zote za. Mwana kolonda. Yo ozo wele kaka honorable les airs na yebi. C'est lui qui est convoyé ici. Son adjoint c'est là. Son adjoint c'est Papa Iboso. Et lui c'est le chef de cabinet.
Pius Azape la biso DG la bitia Ngweso Azawa et Bongo délégation eyeye na ADT ezana bati ya bureau na bango parmi lesquels bakongonga nazi toza na mama Sergine toza na député national élu valablement Mwana Kolonda et les Zerta et Bongo eza makambo ya discours te eza conférence te baye kota na biso na koloba te baye na nini wana baloba ye ute fa na bango yango topesi baloba epai ya DG na biso alobi nsima leze ntambwe nsima tosali table ronde basala action na bango longonya mingi mpona bino Banda mama Mobutu akufa. Banda mama Mobutu akufa atika bino tala mboka ndenge ekoma. Ezana mutu ya lisusu awa. Ezana mutu ya lisusu awa. Nzambe aza Nzambe. Lelo amemeli biso ADT. Okay. Wewe ADT za nani? Memela nani? Wewe biete. Okoye ba yema mama koloba ya kolimula bino. Ati la wengi. Sasa minga koloba te na remercier nde mama. Action Denise Tilo. Wewe Denise Tilo mbote Wewe bien. Akanani. Akanani. Mama Mobutu akenda atika biso boye o askanisi biso eza nani lisusu alingi mokonzi ya ADT après Sabino Biloba oya merci beaucoup biso bon biso toya toza batindi toya toza batindami Maman mutatindi biso mama Denise Chilombo Tshisekedi. Atindi biso parce que tango aleka ata leki na boulevard nde biso sto leka kala to mona ndeni ba vegle ba poussa na pembeni na voiture pona ba lukate loka kolia. Sikoyo bakangi boulevard ba bipa te so ba vanda na bandako parce que maladie ezali oyebi ezo sala rage. Alors maman lo bakanisa lo bibo sikoyo ne bakangi ba te so na bandako. Bango bazo sala ndenge nini po balia. Yango atindi biso mbangu te kotika ya kolia ne saki basaki alo sezali basemour donc biloko ebele ezala ba mafuta po kesa ke l'état ke ba luka solution pour la pandémie ba avec basa quand même à l'abri basa na bandako après si bino mbote mingi alobi alingi bino mingi ko nzamba ko sunga akoya ota bino matériel ya kotangisa bana tozomona bisika mosusu ba ordinateur déjà ezali avec les autres utiliser déjà ordinateur mais awa tomona ordinateur te toza problème ba papier braille ba instrument ba objet de classe nyonso il faut machine braille toza na ngote yango ba matériel tozoluka pe na école ba aveugle oyo ezala po toza na ba élève aveugle baza awa transport na bango misu bazouta musika bazoyaka moya koyaka chaque jour exacte toza problème ba guide il faut pas soutenir ba guide toza pe impayé awa ezala ba enseignant bazopesa cours bazofuta mate en tout cas na sepeli pe na pesi maman Denise vraiment merci infiniment eleki même soutien mutu na ye merci penza to sepeli nde tomoni biloko awa to sepeli tomoni que akanisaka pe biso to réaliser ngo sikoyo yango na to pesi merci bongo eloko mususu na kobakisa toza na problème ya mai na confinement oyo balobi to
sukola maboko après 20 minutes. Donc ah biso tozana maïté talaka etana biso to ke luka mai wap to kwera na ba mabulu bana bazo guider biso donc érosion eza passi ba érosion ezali tozana clôture té eza non clôturé institué na biso insécurité yango wana en tout cas ba posa nanga on azaki nango yango wana mususu akoko compléter merci. En tout cas, maman Denis, Tony, tout le monde a eu mon quoi personne. Tout le monde est biloko, tout le monde est loso, tout le monde est semoule, tout le monde est farine, tout le monde est huile, tout le monde est sardine. Mais Tony, tout le monde a le quoi, tout le monde a maman Mobutu. Banda maman wana kufa to tikala comme na maman Mobutu. Mais tout le monde a maman Denis, il faut rappeler biso, il mange la maman Mobutu. Yango wana to sepeli to pesi merci to lingi ya biso to toucher yo to za ba non voyante to lingi to mona po maman ndem tamemaka sango papa maman ndem mutaboko la kabana yango to lingi yo ya to mona pe bilembo maman Mobutu asaka ya tikela biso mapango atikela biso lo pango yo lokolo ye osala pe bilembo po baba bela ba président baleki mais to moni vraiment za maman oya okanisa lokolo kanisi ba aveugle to lingi to mona yo to palper yo to yeba yo po yeba biso. Toumeli vraiment toza non payé. Awa to sengi vraiment loboko ya maman atala vraiment côté kuna ndenge nini pe ba enseigner ba aveugle base à la payer parce que awa éducation elekaka awa eza éducation spéciale. C'est-à-dire toza na méthode spéciale oyo to utilisaka na kotangisa ba aveugle. Toza na posa ya salaire, ba enseignant vraiment à un moment où il y a confinement. Non payé, bazana bandaku, et l'autre collègue ezate, ba vandika ka bongo. Awa gratuité ya enseignement, to respecta kango. Vraiment na gratuité, awa ezali. Ti lelo oyo ata para moko afuta na ni 100 francs azate. Parce que banda e bandeli. Vraiment de tika ko mona li souste bana maman vuto akenda. Mais bona oyo Fati Beto. demande na bino surtout ndenge alobaki kendo tikela boke tikela bana ngana biloko olia mutu nanu oyebi mutu akozala oyene esika avant toute chose bakanga na libumu soki olie nde komoyoka makambo bazoloba na yo balobi libumu eza eloko kolia te eyokaka te mama alingaki pozala nanu na oyo ya kolia mpona sikoyo kokolia tomemeli esangwa biloko ezozanga situation ya bino nyonso ndenge ezali en tant que maman à réagir. Ok, merci beaucoup. Maman ici.
ezali centre oyo ezali ya baveugle. Bon, totravaillaka awa tosungaka bango mais tosalaka gratuitement parce que bango mpe baza na makoki te. Centre ezali bien équipé te. Toza na besoin ba matériel. Tala bambeto ndenge ezaleli. Matela eza te. Mbeto ya malonga eza te. Biso mpe toza lisusu mpe na besoin ya bakisi. Parce que ntango toza korecevoir bango tozosala bango ordonnance bazokende sikoyo na cité mpona kosomba kisi. Or soki bango baza na pharmacie na bango ekosunga te tokoka koede bango na manso wana. Toza na pharmacie te. Awa ezali sala ya organisation. Tokoka koede biso parce que soki koede biso nyonso ekoleka na malamu. Tata baveugle ntango nyonso bango bazalaka bazobela baza na besoin yango nalingani na meka yo mozali boye oyo merci bopangusaka sinon tokozwa covid awa toza na badesinfectate toza kose débrouiller soki mwa tozwi maladi ya libanda apesi biso mwa quelque chose yango tofutamaka te. Tozali banouvelle unité mais jusque là eloko moko te tozwaka. Mwa bamaladi wana baye tozwi quelque chose epermettre biso tokabola mwa moke moke un petit rien insignifiant. osana awa omoni nani ya depuis mama sese parce que la bonne chose aérée matériel on est au salle la pour sala ninga pour travailler dans une échantillon na biso Maman Denise ayana mwangu na biso tosepeli nde tomoni bino kokokolisa message epai ya mama limoko atala situation nini tozotravaille eza vraiment na banorme comme tel te. nasindeli maloba nalobi asunga biso parce que biso toza na besoin ke toprendre charge ya banani na biso na baveugle na biso na ndenge esengeli lokola mpe tofutamaka te tokozwango ndenge nini materiel mpe ezali te bakiti ezali eza vraiment te yango tosengi na mama lokola ye atindeli biso bino boya kotala tomoko okomisa message osepeli makasi infirmière ozaka yo moko to ozaki bili kosalaka bamosusu bazali mais tosalaka atour de role epuis bozala na bamédecin te toza na bamédecin toza type complet équipe vraiment complet mais sikoyo eloko ezosala baninga baza kodécourage mpo makoki eza te yango omona nombre na biso awa kaka mibale to misali na médecin bamosusu wana bazokoka te parce que bazozwa eloko te sikoyo akosala eloko nini eza nde lokola mwa sacrifice tozosala.
Penda, en tout cas, dans la qui nous 25 ans. Si quoi les lots, c'est qu'on a commis là-bas. Tout ça, depuis nos nattes. Depuis les 15 000 on a comment sur le compte de 60 jamais papa au moins on a 37 on a mon quête enlever les habits qui voient les tables que nous utilisons. Oyo c'est ça secrétariat. Secrétariat, Otozana, responsable de la vente d'agent de bureau. Dans la état et étageur. C'est ce que nous utilisons. Gaï Naza, coordonnateur et institut que centre aveugle à Mongafula. Comme on a monsieur Moulumba wa Moulumba Jean, Gaïndé responsable numéro 1. Tozo Sama Tondo Mingi et pas ya maman Denise Nyakero. On a action Oya Saï na institut Nabiso Awa pendant cette période de Covid-19. Ouete bana oyo bakenda kotelenga na boulevard tona batu mususu mutu keko tuta bango et puis il y a confinement bakenda majorité ya batu bomona na boulevard wana mingi bautaka awa. Maintenant il y a moyen de les contenir. To se pene une action na biloko ye oyo to kokabulango muke. Maman Denise, merci mingi zamba mona yo. Kasi tozana maloba mususu to kokobakisa. Totindi projet na biso le renforcement des capacités des enseignants, des aveugles pour ceux qui enseignants bien encadré tant que c'est bien tout petit un cordon d'adi à peu ça pour moi pour tout ça la musalawana awa dispensaire et en abaki cité ba matériel médicaux exact baba et à Kokufa les bâtiments en état de délabrement très avancé ba enseignant paix baza ya kofuta mate nakanisi chef de l'état nenga prometaki ba NU bango pe baza na kati wana bakobima mais en attendant tokosepela na yo mama ozo ata ya koya kotala biso ne fût-ce que pour 30 minutes tomona yo po yo moko pe o vivre toza sima na yo tosengete nzamba batela yo na mokonzi ya mboka posala action soumene koleka poete depuis Mobutu akenda jamais te recevoir moi c'est mon conseil dans mon donc depuis le départ de Mobutu c'est la première fois yonde to moni action et bandiao to se plateau mon ayo pe physiquement pour le reste toujours c'est tenzambe abattre la bino action et kende liboso.
Asombelinga madita. Yone tozaki na yona. Ngapi na sawa? Alobaga utuna. Nana utuna. Mapasi azali. Papa leo anapable. Ah, papa bleza azali. Ngaye. Ngapi? Nazela moto moko. Nazela papa shaki leo.
banda bazangi ba jeton. Baza na jeton na kati. Na parte eu falar na jeton. Cadê mano na cima ali? Alô. Eu tô bem falando. Azwaki charge akabwela bandeko bajeton, n'est-ce pas? Oui. Papa et désert yewana. Bote na biso. Boni bino. Sikoyo bino bozaki bajeton te. Boyebi ndenge nini ke makambo yali apo. Bayebisaki bino. Ozela todiskute na baninga toye na bango totala nini tokosala, ça va? Il faut, papi, tu peux d'abord le compter, tu vas te baser à combien? Honorable Tozato, comme on a papier, tout comme un nombre, on a papier. Comme On est encore là. Mais là, comment on a une lobanayo, au banaba émission depuis la manabo la tia tio que les États-Unis, au bel ananeng aux zombies, ananeng bayamio na aéroport en Chine. Mais na tia la koyo kayote, au tia la bête à l'isolo, il y a bandit. Et c'est mon ami a dit que parce que les lots, oye kokota na kati insika na biso ko bandika. Mais souci na ngezali, yo ko pesa biso ka raté bloc à roulia. Mais même la biso makambo on a kata parler. Mon ngo na kata parlement ko koti na papa Léon. Bolo bila biso pe ko na makambo te ko salaire ka bandikapé. Au moins on est trois ans oyo. Soki lelo to pesi bango misala. Au moins que to mona bango na balabala ti mono ta kula jeton. To kuta bango juste na kati ya misala na bango côté ko kabula ba jeton. Biso ko kota même quelque chose na kati na moko. Ozomona souci na ngezali ke nengo lobaka na kati ba émission bolobela rapet biso soki na yoki mikolo lobeli biso na robetero maboko mais soki na yoki te ngana kolekelo na TV pona contredire biso. Merci beaucoup. OK. Oui, mais liboso ngasi bona zo contredire. Merci beaucoup. Na yebi on ramakati na contredire. On a sina 4 fois na centre. Ya mi balé. Neti lelo to yen pona ndeko désert. To yen pona distinguer première dame. OK. OK. Ce tout à l'heure, yo mona. Te na mona ka te onde tangela. OK. So ina tangeli yo avant pe na lunga, bolamba ka pe tulia kana biso. La première action Denise Chilombo. Ozomona. Ndeto yo kopesa bino mwa eloko ya kolia. Soki otuni, c'est que yo landa télévision kala. Parce que les coloniaux sont makambo tuzo sala mingi ezaya ba personnes vivant avec. Nazo Hollande. Donc ina kanko ina kanko vous avez une limité. Vous avez une Kinshasa. Et par alors, même Kitam, l'état des droits pour que vie sociale, pour que membre belé. Voilà, namilé à la personne handicapée de Eliezer. Dis ça concrètement. Ça n'a limité à on aurait besoin d'entendre. Voilà, vous êtes député national. Bien sûr, vous avez défendu les personnes handicapées lors de votre campagne. Mais aujourd'hui, vous posez des gestes, vous portez des vivres pour les personnes handicapées. Mais de manière concrète, pour leur insertion sociale, qu'est-ce que vous en pensez? Nous avons une proposition de débat. Il dit, là, il a réagi tout de suite que je suis en train de m'apporter
à la proposition de notre collègue Zaïba, on ne peut pas introduire deux propositions de loi pour le même problème. On doit par contre essayer d'améliorer. Donc nous sommes en possession de la proposition de loi sur les personnes vivant avec handicap. Nous prendrons l'expérience, ce que nous avons vécu à l'extérieur et ce que nous voyons, ce qui peut être comme une solution par rapport à la personne. Et rendre certainement indépendant la personne vivant avec handicap au lieu que chaque fois que nous puissions porter de l'aide à la personne vivant avec handicap. Bisso, en tant que Bakambi, il y a Institut National pour Aveugles, INAV. Tous allés très honorés dans Mukola Lelo, na visite. Il y a délégation Oyobaye de la part de la distinguée première dame, Maman Denise Tshisekedi. To Yambi Bango Nesengo Mingi à travers représentante nae Maman Elodie Oyazaliawa. Soki biso communauté ya bavega inave to sepeli ko yamba bango na lingi na yo kana maboko makasi. Alors merci mingi. Maboko bouti kobeta ezali pona kolakisa keto yambi na esengo nyonso bandeko ya ADT Action Denise Chilombo. Toyambi vraiment délégation oyo etindami na Maman Denise Tshisekedi na esengo nyonso a Institut National pour Aveugles. Institution oyo ezali institution ya kala. Toza na près de 50 ans d'existence. Institution Oyo, Institut National pour Aveugles, spécialisation na biso ezali écriture braille, to forma kaba non-voyant na domaine scolaire, elingoloba. Formation na bango kobanda maternelle, primaire, secondaire, peut to ça qu'encadrement ya ba non-voyant, ti na niveau ya université. Tozali très honoré dans un moment particulièrement difficile où le monde entier est traversé et ali dérangé dans le virus Covid-19 et ont dérangé le monde entier et ont pointé que personnes handicapées ou personnes non handicapées et ali ko attraper mutunions. Kolia et ali lo komalamu bakanisi biso. Bakopesa biso mwa eloko akolia to yoki matoi na biso yoki ndenge bino bozolo baloba na se kasi biso tolobi boete aveugle atambulaka ye moko te. Ngai naza directeur général me pona uta bisika na vandaka na changu na ya kokoma na Gombe awa esengelaki bavoyant bazala boete. Alors, na lingi kosenga na bino bandinga na nga ba aveugle ba non voyant tozala égoïste te. Non voyant azalaka toujours na personne aza ko assister ye. To sala kapé musala na biso wa toza par exemple ndakisana docteur aza voyant, toza ndakisana préfet Swedi aza voyant, pe ba secrétaire o to sala kana bango na ba bureau na biso baza ba voyant. Ba difficulté na biso mingi ezali ma problème. Il y a déplacement ya ba aveugle pour ba ya awakotanga, toza na ba moyen transporter. Enseignement spécial et bénéficiaire comme tel na prime T na ba bisika mususu enseignement spécial en tout cas ba première dame batika kate ndenge to moni maman lelo ayekati na biso à travers maman Elodie ou azali représentante nae na délégation nyonso et touti biso na motema tozali na kondima ke INAV Institut National pour Aveugles sikoyo to komina bienfaitrice na biso oya ko bando kanisa biso tango nyonso. Alors to pesi merci pe to ko pesa maloba pa ya maman Odette d'abord. Bon nga personnellement na sasuna mingi ya olobate po ebeli en DG à sa lobby. Nga na ko lobaka na ko remercier infiniment maman Denise na délégation ya o atindi en tout cas maloba penza ka ya mwana remercier infiniment c'est tout. Le reste on DG à sa lobby déjà. Kachuna. C'est tout. Pichuna. Ah, merci beaucoup. Na ndenge ndeko tu koloba DGAP à lobby
na kobakisa mwa liloba moko to mibale po papa alobi déjà presque tout. Premièrement na opesa merci na maman. Maman lakisi biso que papa alukaka kasi maman nde asokipaka na bana. Abosanaki biso te na kati ya pandémie oyo eningisi mokili mobimba kasi yakanisi communauté na biso. En tout cas, merci beaucoup na délégation lolenge bo accompagner geste ya maman. Ezala eloko ya liboso kasi ezala sukate. Boza na biso vraiment na pasi na biso ya mokolo na mokolo. Po eza pasi na biso ya vie. Merci beaucoup. Likambo ya covid ndenge ezosala wana bavek balobi moto osavana ndako mais bango soko abimi te asengi te akolia te epuis ezalaka risque parce que moi nde baza na boulevard wana nde bakatisaka moto akokonyata bango alors eloko wana etutaki mama na motema alobi kovandela ndako bato baosala yango alobaki bakopesa bango oyo ya kolia nano leta nano bazoluka solution mpona mambo ya pandémie yango omwe bayebi ke baza ata mwa bandako baza na basaki ya loso na bango basaki basembu na bango baza na bakarton na bango etc omwe bazolia comme ça ozomona motu kobima te mais opesi mpe oyo ya kolia epuis nakoyoka o bango bakoyoka na kende transmettre yango na mama question eza mabe te déjà na ndenge ya pandémie oyo ezali batindeli bango nayo ya kolia après ça bakotala malema yebe na niveau bozali awa nani asala nini nani ayebi kosala nini selon niveau ya motu capacité eloko ya sala nde bakokotala ke bon oyo akokosala mosala boyo akokosala mosala boyo au fur et à mesure mais baloba motu aza na limanzala to yebise makambo abia koyoka te d'abord oliesi nanu motu ameli mai apres bando yebise makambo oza nango au fur et à mesure bakotala pa misu bazala batanga misu bazala basala couture misala eza ebele ako bo batangatanga bazala misala te alors à partir ya wana maman kotala ndenge ni bakosala po baoriente ou bien bafungwisa mongo eloko moko oke bakoki koyede bango comme travail bovandaka place bovandi Merci. Ezala ande boy. Sentiment naza nango ya ko accompagner maman Elodie na équipe nae. Po bango ba bandi ba chantier OK ba bandi fondation tinda ko etelemi ba tie couleur ba tie banda bato balali. Mais botala nda eloko yo depuis batongango bazana batona ngo hôpital ni neza na kati. Soki lelo avec la belle place oyo kolongola nesika oyo ko akoma même na Ipen. Merci na diaspora, merci na Amos Lubaki, merci na Trésor Zozolo.
Merci na magazine to komi wapi oyezaka migwa ba congolais. Soko lingi sérieux. Ta la chaîne to komi wapi TV. Merci na maman Elodie na équipe nae. Merci na délégation nyonso ya ADT. C'est pays na mutuna ya baveugle batuni. Basuki kana kolia kakati. Mais eloko nini lelo même na parlement, même na présidence, même likanisi nini première dame de la République akoki kozwa. Po batika kobima na balabala te. Po toyebi ke ba lia kaka na violence. Soki bakangi mutuka te, soki ba welisi na embouteillage te, bakolia te. Mais na lobi ke non maman Elodie ayoki akomema message. Mon mboka Eliezer Elia Lukunga lolenge bayela kaye toujours ko expliquer makambo ya population même ata pour mes en famille honorable azana makoki ya kotia kimia eza liwa ya o abiso o akufaki eza papa solo boyebi toza bantu toza mindele te ba mindele bazana ya bango coutume soko kina Belgique okina France okina États-Unis mais biso ataki ba Congolais toza na ya biso coutume ne papa solo après liwanaï papa solo azalaki célibataire te azalaki marié mais boyebi na Kinshasa epenge fofana ko bala mwasi na sombi lupangu te mais na fandi peut-être na lupangu wa famille peut-être na lupangu wa koko peut-être na côté ya bo papa to côté ya bo mama nde papa solo azalaki na mwasi kombo na ye mama perpéti abalami na papa solo mais yakokamwa eza nini tango papa akufi esengelaka mwasi azala na matanga po mwasi a expliquer famille mais yakokamwa mama perpéti akendaki na ye ti baleli mobali ti bakundi na critique bantu soki mutu akufi lokola mwasi akimelaki déjà c'est-à-dire apesi famille argument bakangi ndaku po azana bana tango bakundi nde sengelaka siko famille bafanda mais lokola l'état epekisi à partir ya 20 personnes 30 personnes yango baza kozela confinement esila lokola papa solo bana na ye baza pe libanda bao bakie kotanga bao fanda na famille nde bazozela basangisa bango po baza na droit ya koyeba papa na bango akufeli nini ndenge toyoki ke lupango wa famille ekata mindambo boyebi système ya Kinshasa ti demi quart nani azana makoki ya koteka pe nani azana makoki ya kopesa mukanda mais lelo famille balobi ke non tozela confinement esila bana pe baya baye balolenge papa akufaki azalaki na makoki ya kofongola ndaku te baye kofongola ndaku tango bakundi mowei nde mama perpéti ozo mérité kozala na se kosangisa famille nde bosala cérémonie esika moko mais nalobi boyi biso tokomi wapi toya kake balie basali boyi bayibi boyi mutu oyo asombi ndaku yebake mbongo na yo eke na mai basombaka ndaku na bato baza concerné oyo aza na matoi ya koyoka ayoka na moment oyo nde moment oyo bokende kosola na mama perpéti aza na makoki ya kofongola ndaku ya mobali na ye aza na makoki ya koteka lupango na minute oyo nde soki olingi osomba na ndenge esengeli fo boluka famille bofandisa famille mpe osomba double soki olingi esika wana mais soki te yebaki bakamera tokomi wapi ekoya ndenge tobandi ndenge tosukisaka nakoremercie Trésor Zolozolo nakoremercie Amos Lubaki yango mpona kosangisa kosepelisa maloba na nga ebima lokuta te bolanda toujours image na Trésor Zolozolo famille yango ya papa solo bazali bana oyo baza présent bazali image eloba nde bokeseni ya télévision na radio makambo ezoleka na lopango nazokomprendre te moto asa akufaka banda kala banda le 7
ti lelo na kati lupango bandeko ya mwasi bazalaka na lupango mwasi kuta azalaka ta sa kima na ye bana mobali akufa mona kuta ta mobali na ye te ate elongi ya pamba mona te na mori parceke tokomprenaka te bandeko ne bavandeli nini eloko na bango nini eza na kati ya ndako oyo baza kozela biso bandeko nyonso ata moko avandaka ya te biso mo mpe tovandaka ya te yango wana leloko tozokomprendre te bavandeli nini ndeko na bino kutu aza te amona kutu liwa mobali na ye te amona te akima na ye siko bino bovandelaka nini po mpe bozwa nini bovandeli nini omone maître mwanga avandaka awa toyebi te so na konte ya mwasi atika ye awa po avandaka so po asilveyaka nini toyebi te po biso toyebi avoka leo bazalaka na babalo mwasi komone perpéti ntango ndeko na bino akufaki ye azalaki te biso toyei koyoka sango koyoka na 17h akufaka na 3h du matin toyei koyoka sango na 17h ya mardi nakufaka na 3h elo ezolekawa ozai liwa ya misi solongo azali nani azali ya na biso akufa le 7 avril na 3h du matin akufaka na 3h du matin bazalaki na groupe ya bato misato Désiré Major Mba na prophétesse Honorine. Major Ombango ya wapi? Ya Pire. Sikoyo ntango mesesola kufi akufaki na ndako na 3h du matin. Ale bango misato bazwi ebende bakei kotika yango na morgue ya ngiringiri babengani ni famille ni motu ata balocataire ya lupango ata bato ya balabala bayebaki toza problème na ye te biso toyebi ye te mwasi yango kombo ye nani mwasi ya ndeko na bino toza problème na ye te toyebi ye te so bino boyeba esango ya liwa ndenge biso toyebi sango ya liwa mardi na 17 babengi biso na bato ya kisasa awa ayebisi biso babino boyebi te kuna na mangai yesu oyo akufi toye na matanga tovandi na kati ya matanga toye komona mwasi wana ye kobima na ba 21h atie likuta na motu soit disant o tension emati okimakima libela banda wana ti lelo ata na morgue akoma te ata na cimetière akoma te yango wana kasi tozomitunda yango wana ti ye ndeko na bango akenda soit disant aza na hôpital mais na hôpital toyebi aza na hôpital te bakosa aa na hôpital hôpital bakilotala ye mpo na hôpital azali te akima atiki bandeko ne awa bavanda toyebi balikambo bandeko ne bavandeli awa te soki mpe po azwaki so biloko na ye soki atiki biloko ne awa biso toyosenga aya abima polele akokima mpo ani ayebi likambo te abima polele aya kozwa biloko na ye esili atikeli biso ndako na biso azwi bandeko ne babimi bakei biso toala besoin ndako na biso te mobali na asombi lopango lopango ye ya famille ye na ndeko na bino baboti te biso tozosenga ye abima mobimba aya kozwa biloko na ye tovandi biso les deux familles tovandi azwi biloko na ye akei atikeli biso ndako so avocat oyo bazotisa awa aza avocat na bino te avocat ya nani avocat na biso te soki avocat ya mwasi kombo avocat wana mwanga so mwasi wana bino mobala ye na mbongo vraimen nayebi te so babala ye na mbongo nga na oyeba te so babala ye na mbongo nga mama na biso ayebi ye te tata na biso ayebi ye te biso toyebi ye te wana ezalaki mariage soki ya bango mibale na mobali biso toyebi ye te mpona biso toyebi ye te ti parquet tosali badémarche ya parquet kaka yo moko bi baparquet kisasa no ezali bazolandela makambo malembe tozalaki na parquet jeudi nayebisi biso balobi basala réquisition mpo bango balobaki aza na hôpital parquet mpe foki likovérifie so aza na hôpital ya solo comme ça bata ya hôpital bazongiseli parquet réponse ke azali bien azali te yango tozozela tokomi na moment oyo tozosenga bango babima bakei batikela biso ndako te magistrat oza likambo te na olobani magistrat alobaki azozela magistrat alobi bien
nazozela réquisition ekitela ngai comme ça nakoyeba ndenge nakobenga bato baza na kati ya ndako na interroge bango babima na ndako ndako bazela ti mokolo ndeko na bango akouta hôpital aye na parquet aye kosamba ndenge aye koexplike biso ndenge liwa mobali ezali mpo liwa mobali nde tomona yango clair te tomona yango clair te nani tomona yango clair te mobali akufi na 3h du matin yo olali na opongi olie na ngo na ntongo ti 17h opesa annonce bongo sikoyo banda 3h du matin wana ti journée mobimba wana elo olie elekalaki na kati yango place tokomprenaka te yango wana ovandi na yo oye mobali donc mwana kutu ya mese solo ayaki na ntongo ba 7h miki aye azwi $200 atikeli mama na bango perpétue alizwa $200 oyo mama Corinthien peut-être $200 wana po bamibema papa na hôpital azwi $200 atie na poche entre temps ayebi ke mobali asakufaki aya na mort ayebisa mwana wana ke papa aza na hôpital ya banque nzoko ayaki na hôpital ya banque te basi bamenaki na mort basi babetaki je na bango ye major Omba Désiré na prophétesse Honoré yango totomituna ya lobi babalaki ye aza mwasi ya mesiso me aya polele aya kozwa biloko na ye bato bamona ye mpo ye abi aza mwasi ya libala aya polele eloko biso tokosenga yango aya polele aya na moyibi te biso mpo tomonana topesa ye biloko na ye azwa biloko na ye akele mpo ye alobi akozonga lisusu na lopango te akozonga lisusu na lopango te mais aya kozwa biloko ne mpe polele moto akobeta ye akoboma ye aza te yango tokamwa to biso tozolinga bongo te aya nde na ndenge ya bien ye asali eloko te abomi mese solo te asali mese solo eloko te mais aya akopesa biso explication claire ndenge solo akufi mais akoya na aya siko na ndenge ya kobatama na ndenge ya kozwa biloko na ndenge ya mayele mpo ani mpona nini osenga l'état congolais l'état congolais osenga nini biso tozosenga biso tozala posa amonana ayakopesa biso explication claire nde papa solo akufaki eloko tosengeka yango wana po mobali no akufi na 3h du matin ata bato na lopango bayebi te bato na balabala mpe bayebi te yango tozosenga major Omba major Omba moto ayi kozwa corps mpo babengaki ntango solo akufaki aya kopesa biso droit de réponse so ayebi ke eza nango bongo te aye koloba na biso bi aluki biso ayoluka biso ya koyebisa biso ndenge mese solo akufaki mpo ye alobi babengaki na ndako kobenga bakokobenga yo oza mokolo oza mpe moto ya mibeko babengi yo kaka oyembala moko ozwi corps ya motu ya bato ozwi mpe kotika ngo na morgue esaki obenga bandeko na ye ata likambo yango ezalaki singa famille eningana ekatanaka te ata likambo yango ezalaki okobenga okoki asala simoli te nabenga ata balocataire wana opesanga numero baleki na ye nga na komema motu boye te ezalaka bongo te mais yo ndimi na yo omema motu ya bato kaka ndenge wana okoki kotia ye mpe na morgue ata ye moko mpe ya major ata ye moko ndenge aza wana epuis akenda alobi ya na hôpital ti lelo azalaka te bandeko ne batikala moto asaku lelo vie solo akoki 40 jours na mabele banda kufa sikoyo bango bakovanda eloko nini ye ndeko na bango mpe aza te eloko nini sikoyo akovandela bango bakovanda mpona ndeko na bango basomba lopango ye na mobali basomba mpoto lopango ya te lopango eza ya tata na tata la mama mais kasi yango bazovanda mpona papa solo abala ndeko na bango te abala ete batemo bazalaki ndeko na bango azali bango bayebi esika azali bo bafandi kaka pa bino mutu bobombi babombi ani ye moko abima alobi na ngalema mpe kuna aza te bango bayebi esika boko nde bafanda baliaka ndeni major Omba moto abengi ye moko major Omba major na mama Honorine baye kozwa vie solo na Désiré baye kozwa vie solo bakye na ye kotika ye na morgue ya Ngiringi biso toyebaki yango neti na aire oyo ezalaka toa na posa likambo wana nde bakende koverifie soki ana hôpital wana sikoyo tondimi kaka na hôpital aya bosiko esika azali aya kobimisa biloko na ye polele bato bazali ake osikoyo osala wana ndengaki moyibi mais bababike babiloko c'est comme si perpétue nalingai naloba no boye nalobi mboka oyo wana Congo eza mboka na yo to eza mboka oyo yo zo diriger oyo yo lingi o contrôler obomi mobali na yo na complicité ya Omba major ya pire
Désiré Bompeta, moi c'est à Désiré, cousine na yo, na boy na bino Issa. La complicité na bino sous na ba sentinelle. Sikoyo, obomi mobali, okamati sikoyo avocat, otie wana, pona ba dossier oyo eza na kati ya ndaku, oyo yo lingi o récupérer, pona bokende kosala ba démarche boteka lopangu, bozwa locataire à kota, bozwa garantie bokima, et puis ozwa ba dossier oyo, bozalaki nango, eza dossier à 60 000, oyo zo kanisake, oyo eskrokaki mutu, bokamati, otie monta ya 60 000, et pourtant mutu wana azana nyongo ya 2500, o falsifia document. Na insu même ya mobali na yo. O falsifia document, on a ba soda, pour mutu wana akokakotia 60 000 au lieu de 2500. Mais le kuta tosi to sola ki na mutu wana. Yo mbwanga, avocat keye na yo. Parce que yo, oza muyibi. Donc, au vendeli dossier à 60 000, yo quand 60 000 wana, au kolande la dossier wana na lupangu, aux 8. Au kolande la ngote. Yo avocat mobimba ofanda kana lupangu nandako, ba pesa yo kikuku wana ofanda, ezanda kuna yote, ozo vande pas client. Tala binemi ya Congo, tala ba loki ya Congo. Donc, mon loki ya Congo est à perpétuer, na mbwanga, na Désiré Bompeta, na omba. Makamunyo soto sa ato yebi. Na nengo zotinda batuba kene go yiba biloko, kuna opesa bango ba fungola. Ko ba fungola eze pa na yo. Okene olingi ba kene oba pesa yo na téléphone na muwei po o effacer ba trace. Ezali. Toza nango. Mama, okosamba. Na nengo zo kene ko tina ba moba kene ko futa ba magistrat ya wana mboka na biso ezobongate likolo ya ba magistrat corrompu likolo ya bato ba homme politique baza likolo oyo baza kozwaka bazoliaka corruption na ba tueur en série na bato baza ko boma bato bazo sala ba crime bino bo soutenir bato ndengwana. Vraiment papa botaila biso na likambo. Est-ce que moi sur azo mériter libanda to azo mériter prison? Bana mowe ikutu basali nanu dei te pozo pesa bato l'explication te mobali akufi wapi akufi n'hôpital nini corps na ye de 3h du matin jusqu'à 17h ezalaki wapi wana nano répondre na ote mais yozo we la biloko oboti pe na mobali te biloko yozo we la noko pesa monani bana o boboti na ye te eloko moko te mais siko ozo we la nini po biloko no ebiango bien ke za ya yote. Eza ya Patrice na tata na ye, eza même pas ya bande kwa solo. Eza ya bisote, eza ya yotoboti na ete, eza ya bana solo. Mais tikati. Je vous dis au jour d'aujourd'hui, Makambo Oyo est lekani depuis le 7 avril. Tokundi papa, Dieu a fait grâce. Papa Kundami le 23 avril. Toza, non nous, toleli te. Toleli correctement te. Parce que bato oyo balelaka na matanga baleli correctement eza bato bayebi ke mutu akufaki peut-être aza na hôpital médecin lobi tokoki kosala eso eloko te. Voilà biso bayebisi biso te bapesi biso version ya liwa ya papa na biso exact te bazokosa biso toyebi eloko nini basali te. Soki mutu akufi na ndako babengaka médecin aya kosala oyo babengaka constat aya kosala constat mutakufi na nini pour vous dire que papa na biso akufa na ndaku major Omba maman perpétue maman Norine ba s'organiser bango misatu pona kokende kotia na morgue pona koloba te donc de 3h du matin ti 17h ba vandi maman perpétue na journée yango ya mardi allié tranquillement alali afandi akangi mutema na ye ti ndeti ayebaki eloko te ti major Omba na ba 16h30 na Kinshasa aye kopesa nouvelle aye kosala semblant kopesa nouvelle comme si bango bayebaki eloko te. Alors c'est pour ça que papa colonel papa na biso adoptive oyo toza na ye oyo toyebi yo mutu ozolandela makambo wana parce que
nyonso tu oyo monoko na yo ezobimisa eza maloba na biso yango biso tosengi biso boye bana papa solo bandeko ya papa solo biologique bakindombi tosengi na yo badémarche nyonso tokosala olakisa bavideo oyo basele ndako ya papa na biso basele ndako wana maman perpétue soki aza na hôpital l'air akobima na hôpital famille na ye ebomba ye l'air ba confinement ekosila biso na ye tokofungola ndako wana en même temps il faut expliquer biso elekanaki ndenge nini il faut azwa babiloko na ye na miso na biso parce que makambo oyo ezali na logique moko te makambo oyo basali ezali mabe biso toza vraiment très révolté toza na mawa na haine moto moko te entre bango misato abengi biso po ayebisa biso bo ezalaki boye boye bato mosusu moto bazobenga biso po bayebisa biso ke papa na bino akufi boye bango bazosalaka kokosa moto akufeli mobali afandi na hôpital ti enterrement ti lelo nde nazoloba na bino même bato bazala na prison soki baza na matanga babimisaka bango ata une journée babimisaka bango une journée po baassiste na mamatanga na bango maman perpétue akufeli mobali akangami na hôpital bamédecin baboyi kobimisa ye nzambe na likolo azomona makambo oyo bosali c'est un combat physique et spirituel mais tokolonga combat oyo soki amesanaki kobomaka mibali soki amesanaki kokosaka na famille oyo akosuka awa yango wana nosengi na yo papa colonel bavideo oyo eza comme procuration mpona papa na biso papa colonel tosengi na yo vraiment olandela makambo oyo ti na suka merci epenge fofana ndenge na bandaka ndenge na sukisaka mais dossier oyo ti tokokita na bakamera na biso na parke ya kalamu toyeba eza ya solo to eza lokuta mama perpétue solola